Je pense que ce bâtiment 10 mibali na mbogoyo 8 barolo basi ba bengana ba onanda. Et na 8 wana ngana za quand même parmi ba 8 wana. Yo pe ba bengana. Balebele kututa msuti siko na za ya bengana. Bimba toyaki na mboka mopaya esengeli to simba na ndeto simba boye esengeli to lakisa bolingo bozo lakisa boye fenge ndengo wana to simba makati na bomoko parce que toza bapaya toyaki. Bongala mo la bango ba tente ponga ba bokisanga déjà. Mais non, ça la vie nanga, mais voilà, tout en espérant que un jour nous allons voir que ça mokano na na Rolanda moi si nanga te place azali, na ba ndaruchu ba eba meli. Boko siko na linga ki. Mais soki biso moko tozo linga na te. Ndini ne kolo msusu ko linga biso. Ndini ne bato msusu ba ko linga biso. Sengeli toza kati na bomoko parce que toyaki. Un jour tozonge pa na biso. Maman, conseil ni no pesa pour 1 minute seulement pour na ba jeune fille oyo pour ba ko ya source na problème au te maman nanga. Et là on a pesa na ba jeune fille conseil nanga likambo ndeko na bango ya mwaso epesa bango leso tala mutu nino yo kolinga oyo monika lingi na bolingwa solo ke bolingani lelo lobi ekoma babiloko boyi biso baboti tozo yo kapasi po ezana ba mususu ko pesa etoli boya longwa kuna yo ebi français te oyebi ko sala boete te eza pasi esengelo zwani na mutu oyo yebi ki ata pasi atani bo vanda susi na biso ezali ozu mutu ya malamu bo vanda na kati na libala kati na kimia mutu akabola kambatu eza nzambe melelo lobi bokamata no boyi likamboyo epesa mobali nyoso toli epesa fille nyoso toli eloko ya koki kolobeta ke mama yango voilà bande ko na biso kande botolanda biso première partie nous mona qui déjà ba événement tout autoté ko laksabino voilà quand tu sais que to comme en hôpital to comme ici en hôpital to ko tan kati poto que ko découvrir famille ya maman biso ba chubi bambeli quoi voilà bolandanga à suivre. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Ben voilà, nakanisi bo landaki première partie ndenge tozalaki na ndako makambo nyonso ndenge tolakisi bino makila événement peso momai na miso etangi na ndenge tomoni mobali oyo ya motema makasi tomona nanu te ya motema ya kindoki ya boye tomona nanu te tomoni be événement nyonso ndenge Anelka Ballon d'Or amemaki biso na première partie d'explication nyonso toza na pasi toza na mai na miso tondi ya kolela mais pour le moment toza awa na hôpital ya Liège et pai oyo ser na biso aza hospitalisé mais na mopanzi na ngai mama ya Clémentine azali na mopanzi tokomeka kotuna ye un peu mukie toye bana muzindo elekaki nini pe na sima bandeko basi to mibali ba oyo bakolinga koloba tokopase bango toujours micro avant tokota na hôpital soki tokozwa autorisation ya kokota esika ndeko na biso Clémentine azali tokolakisa bino toujours chambre pa azali mais pour le moment nanu nakeye pa mama na biso azali mama ya Clémentine koyoka un peu qu'est-ce qui s'est passé au juste et mobali oyo ngana zo benga démon akoma na niveau yo. Oui, kaka ndenge na yebisi bino naza na mama na biso oyo aboti Clémentine na mopanzi na ngai awa tina vraiment kota na motindo na ba présentation ezali te eza fête te eza mariage te kasi eza nouvelle à mawa. Maman na biso bonjour maman. Bonjour papa. Bonne maman. Bon, ça va par la grâce de Dieu. Maman, tu vois qui message moko il y a passé, tu t'allais na internet, tu t'allais na journaux, tu moni mobali oyo biso tozo qualifié, tozo ko pesa e kombo ya mari démon ya ndoki akamati mwana oyo boti to yebite soka za mwana na yo Clémentine to leki yo mtoko betela biso vraiment c'est ça biso soki aza mwana na yo oya cheba mbeli mama ibandaki ndenge nini okaki nouvelle ngo ndenge nini petit sikasiko makambo za ndenge nini mama uza na parole pendant 10 à 15 minutes. Bon, merci na komisi nzambe ndenge lobi nazali leki mama Clémentine te mais nazali mama Clémentine na boti bango baza 5
3 garçons 2 filles ngana Clémentine nde moto asuki si aza mwana suka. Clémentine aza né à 87. Clémentine aye na poto na âge à 4 ans akoli awa na poto ngai moko nazoboko na bana nga nayebi te toza bamama bino moko boyebi soki mwana si afungoli nzela esika ya lingi ata yo mama olobi bino moko bamama bana boyebi ebandeli ya likambo ntango mwana ngai ebisanga mama nazwi moto songolo boye na boye nazaki na mwa doto me namonaki nano moto yango te mais kaka ebandeli ntango bazalaki na kifiance ndenge na kopini na bango na kobombwa nano ayekopresente nge epa na ngai te badiskitaki David Ochudi ma Francisco asimbaki mbeli na yoki mwana benginga mama napini nini abindingi ezali boye to discuter na David mais asimbi mbeli wana le babandisika na moni David te na epsi mama omoni teke eza signe mabe parce que mobali na moni te bo discuter take copine mutu mbala moko asimbi mbeli wana na uti na jeune ya 3 jours na uti ko bima nde likambwane na lobi na uti na prière ta makambo zo présenter nga il fallait pas tika likambo ya mwana mobali wana na moni ete mwana nga ngana kaisaki atiki te zo continue na David mais ngai moko na osambela nzambe azolakisanga makambo ebele nebisi mwana nga eloko na lingite tika oza mwana moke oza na una taibele poko lingi kaka likambo mwana mobali na lingite po esprit na nga Saint Esprit azolakisanga eloko moko na lingite aza mutu ya malamu te tika loko bana na biso bino moko boyebi mwana alingiti njoka kolinga mutu alingaki mwana ngezaki bolingo solo te eyaki bolingo moko bazwani na mwana nga pas même 2 mois 3 mois David a voyagé akei na Congo kokenda kendeki na Congo njoka kende kosala kisi pona mwana ake okanga mwana nga kuna kwalinga ye makasi et puis nde nazoloba boye makambo na ye koyeba nini nga pe nayebaki te makambo ebimi na Kishasa na kote ya tata na bango tata na ye azaki na problème na mwasi na ye elongo kuna tata ya David te tata ya Clémentine na mwasi na ye njoka mwasi na pesa kiki soki alambaki babiloko achaki babiloko na ya kisi soki na kati tiko tata na bango tango aye ali ya biloko boye asentir biloko bati biloko alobi mais madame biloko nini ulambi nazolia biloko eza bololo boye nini njoka ye achaki poison na kati siko koko ya batantine asambelaka na église en Pevalongo oya boti tata na bango tango akie na église akomi kuna pasteur na bango azoyebisa alobi kimambangu na ndako ya mwana no sino te bibimbe kolala tango akie kozwa tata na bango baye na ye na église kokoma ka bazokoma oleba bana koprofetize makambo ya ye tata na bango bakomi kolobela siko likambo ya Clémentine prophète ewirandi pasteur na bani koloba bomoni yo papa oyo ozana bana mibale na poto po moko aza na Irlande ozana bana mibale na poto mais oyo aza na Belgique auti kosala mariage kala mingi te mobale wana kangai na kisi mobale wana yaki libala sote ayaki po utiliser étoile ya mwana na yo ngana yebite après baye koloba makambo tata na bango babengi ngaya bayibisinga mais déjà zaki c'est trop tard po awa bango basi balingani na lobaki modèle nyonso tout mwana boy koyokela ngana lobi okotele mokotele mabiso toza ba africain kokoma batonso ba koloba mais maman pe akangami na mwana oyo alingia bala pourquoi zotika mwana bala te parce que alingi na mona ki na bitika na lâcher mais nazolo babo na kombo nzambe na Israël oyo tozo bondela oyo lelo Clémentine azongi na bomboyi franchement nazalaki kozana motema nanga na olela na bina osala ndeni po asia komi grande fille ya kobete simba te nzambe na sala nini natiki na maboko na yo ngana ikolinga David na motema nanga na dernière minute na lobitika na tika na yebisi pasteur na bango kokanga libala oyo te tika bango bavanda nano pasteur apesinga mutuna lobi mama olingo telemela mokano na nzambe mengana ese papa makambo nga nazomona nzambe yo zobondela nga pe na bondela kamena makambe bino mwana pona gaso na lingiti lokola mwana lingi bavanda na bango me makambo akosala balibala tika mama ko telemela mokano na nzambe te na lobisa na babi bon ça va basali mariage est-ce que depuis basali mariage basali mbula boni libala ngoyeko alors ça mais en église ni omoni so binatanga et puis ça bien te OK kaka na Bruxelles
OK. Moi na tanga ko pesa malamu te ko zala o mama ke ko panza lingo te na. Ouais ça. Tout le monde et mto mona biso oui et puis wana na mona kama ko msusu bo mwana ina ndako o mama ngai ndenge sali boye ngana David c'est fini. Alingi sote na tuni yaya. Tozaki na tamulai naze ko yebisa yo olobi na lingi David ko koma na niveau sali na mariage lelo yebisanga ke na lingi lisusu te eko bimandingi nini Bible lobi soki bakangi mutoko kufungula te siku on a l'air lobi ka lingi so David te ba salaki combien de temps déjà wana lobi ki lingi so David te wana ba déjà na 2 mois abina lingi so te 2 mois kaka ba uto balana non tango bakaboni siku ina David mwana bango ko mina 4 basali soki ba 6 soki ba 8 soki ba dini nazo ibatati ba 6 ouais pour créer na 4 ans siko na lobi kalon nuso il fallait au début tango zo pekisa il fallait yoka otika mais ko so sali madadi siko sali nini usali loko te en tout cas ponanga na moni loko na koloba na yo te wana ezali kambo na yo moko nga makambo na kokota te na boya ki liboso na ekondima siko en tout cas makambo na kokota te mwana lobi na ngape mama ngape na David to kozonga na te po makambo eza ko leka na kati ya ndako moye aya ko yebisanga lisusu nyoso za ko lekeza te pa yebike mama apekisa kinga depuis liboso mais makambo ya komi komona kuna moya ko lobananga ezati ngana bisi wana ezali kambo na yo moko mobali akomi ko benga nga na telefone azofinga lo baboye nipsi pa David yaka to kutana to sola o baya nanga bakoya na ndako boya to sola ngabingana na problem te soki bande ko no bakoya na koya to vanda to sola na problem te ngana zano na likambo te ngana za mwasi na yote no kota na problem na na Clémentine te pourtant bino bolingana ki nazala kiti ta na zai ko boya boyoka kinga ite alors lelo ko maka mususu donc ngana za na problem moko soko lobito kutana famille na yo to ko kutana isili nango moko na kolalo bo mona tam susu 1 heure 2 heures ko yoka boya bandi ko benga na koma kisina moni ya benga ole na beta libakona loba mama loba ezanga tina na kangika kana mobali na to benga oui siko to benga na telefone nani ya yoto ya mwana Clémentine na telefone yanga pona kufinga to pona kufinga yo na zandumba boy balobi ba n'importe quoi bon na Hollande te Bible lobi baloba likambo me bakuto na ngoti na yebi kata finga nubo ya koloba na zandumba te nzambe ndi ayebi po ngana vandira makolo mtu wana na ndumba te na kipena ngate bon ko mana mama moko Clémentine asa longwe kuna bimisi biloko na kati ya ndako abomisi biloko na ye na ibisinga bon lokola tanga na sana ndako muke ya katovanda na biso ya katovanda kakesika ngana azali albi te mama na préfère lokola po wana mama yo zawa na Bruxelles na vai na Bruxelles wana Clémentine no mbaine bazalaki na Bruxelles pe non bango bazalaki na Zingen na ba flamand kuna siku alongwe kuna siku na ndako na Bruxelles siku ipananga lepsi to vanda ya lobinga na vanda nanga wate na préféré na vanda nanga ipa fani mena uluka ndako nanga sika fani pa ito uti to kuti ba makila ba bloka bongo ipa boti pa fani bokuti ba makila bino nga na zananga ipa fani po bango na fani bazaka bien ile Clémentine ile fani ngabi bon problème ezate soko se sentir ndende mwana abi oui bon ngana zana ngepa fani mais nazoluka ndako mais kwa naze pa fani pour en attendant lokwa fani bana bakendeke classe na kolinga pena komisa kiliani na classe abanda ko kende pena bana fani pour soki tozo tikala ne bana kutungisa ngo azomona baninga te bo basali kande ngwana mavani na bango pe bien na ndenge basali ba sali ba programme na bango ndenge basali ba programme na bango ya kolesa na ndako fani afandi ata combien de mois à peu près fu mama fani za pembeni na biso afandi ke na ndako no combien de mois 2 mois 3 mois merci mavandi na bango kuna il fallait sikoyo semaine kaka oyo lingisi la azwaki ndako siko na Dendeleo il fallait siko jeudi akende ko signer contrat Dendeleo villa ba flamand pour lingaki lokola mwana bandaki déjà na ki flamand il faut mwana continuer classe kuna il fallait jeudi ndakende ko signer contrat lundi nde makambo siko ikumi donc David aye ko zela ye aye ko lundi oya le 9 octobre lundi c'est le 12 lundi le 12 octobre 2015 nde sikoyo ngai bango awa ngana Bruxelles na midi nde na yoki siko babengi nga ndongo vandi boye to yoki ipare David achi Clémentine bambeli wala na benga kyo police te moto benga kinga camarade nanga na Verviers yindi abenga kinga mwana ya yebisi ke mama yebi ndenge zali boye mama chez Clémentine David achi bambeli tango ya benginga omoni modèle nazali bilamba na mutaki na ngona ndako nanga depuis lundi yangoyo donc nazwaki kaka saki na identité na bibo
nde babengi nga bweseke mwana nga kufi nde kozwa tre na ye naki kokoma awa na 14h30 nde nekomona mwana eta nakutaki mwana na nga bon nzambe kaka nzambe aza nzambe nakanisi nzambe akaniseli nga na mokili mobimbo nyonso bazoprie na mabondeli ya bato nyonso bino nyonso oyo bozoloba nzambe azoyoka maloba na bino nde eloko ezongisaki mwana nga parce que ntango baye na clématine batiaki deja na sachet oyo batiaka sachet noir soki moto akufi nde batiaki mwana nga baye na ye nakuti mwana nga ntango natali boye mwana azoloba te mwana azoningana te nalobaki kaka nzambe yo mwana akoti koma mwana azoloba te donc okoyeba nayebi mpe mwana nga te nayebaki ye lisusu te nazoba o clématine oyo te parce que elongi ya mwana evimbi nzoka moto avimbaka be mwana avimbi boye nazoyeba te badocteur balobi combien de coups de couteau oyo batie na elongi bon bakuto batie na elongi ezomonana ata soki otali ye boye atie awa mo ndenge nazolakisa bino atie awa atie awa na awa mona esika atie bambeli plus de 5 ndenge asali yango wana na moma wana mwana na ye moko azali wapi ya bebe wana mwana na bango ya 4 ans azali kaka wana mwana azomona basene nyonso ndenge ezoleka wana camarade na ye Fani na musala wana Fani na musala tango sikoyo mobali amoni ke babundi donc babundaki na kati ya ndako tango yazobimisa mwana po akende na mwana na classe nzoka ya bombana tango amoni ka porte ezofungwama awoli na clématine porte akoti na kati ya ndako akangisi ko porte ya ndako bango siko mibale babandi ko bunda na banza botali na bilili wana bisika makila ndenge esali na ndako babandi ko bunda kile bandi na porte ya entrée voilà. Ti na douche pe cuisine partout voilà bien moko bomoni makila partout tango babundi mwasi pe atiaki mbeli na lokolo tango amoni ndenge wana nzoka ye déjà préparaki essence azalaki nango na briquet na mbeli atuba après atumba abwakaki tango abwakeli essence ezwi ye sikoyo bamoko pe apelisi na moto tango apelisi sikoyo moto ezwi mwana elongi nyonso ti awa bino moko na banza bozomona na bafoto botali na bajournée bokomona moto ezwi oyo nyonso ti awa na maboko aziki na elongi na 2e degré na maboko aziki na 3e degré parce que wana photo bino bomoni bakati awa mais soki bolobi bozwa eti awa komona maboko nyonso eza na mabanda siko moto wana ekufaki ndenge nini abundani moka bomi moto je crois bien moto wana kobunda ngoni quand même tango yo moto zozika bomona kaka même ba mouvement bato basalaka po parce que azaki na moto te bazaki kaka na Kilian ici ba popier tango baye bakuti moto ezaki sute bakuti ndeka kaka moto asi akoi na mabele na ba makila wana nde ba memi moto nde baye na ye awa na hôpital na ekokuta mwana awa. Ben voilà, bana Congo, bana nyonso ya diaspora, kaka ndenge toyebisaki bino eza événement moko pasi mingi pe tozozanga même maloba ndenge koloba. Mwana mobali oyo to qualifié nani? Est-ce que azandoki ou bien to qualifié que azako bela mutu to ba qualification esili mayele sili. Moi si boboti na mwana, est-ce que libala ezali bombo? Est-ce que ceux qui libala les aussi mbaté, il faut boma. Ata opesa ki ba million. Na pesi sous maman na beso micro, moté mes a passé. Maman continue loba. Parce que na ebité pour na mbongo ngo combien pour na 1500 parce que David a yela kinga 1500 $1500 pour apesa ki na dollar apesa même na euro te. Ayaki na biloko ya libala presque nyoso pe ko kakite ponga na kipaki te. Biloko David a yela nga libala na simbe loko te. Apesa ki ndi na famille na tikana loko ya David te. Na yoki ya lobi ke il faut bozo msele mbongo ya libala. Bon, moi naza prête soki pourquoi pas soki ayeba ki boy fallait ayaka ke pana nga ponga ina salini soki alobaka na ngabi mama chez na ye mbongo na pesa ko $1500 zongisila nga ya libala na ngi na pesa ito nito koma na niveau boy mama soki mobali aboti na mwasi mbongo libala bazongisaka te ekendaka na compte mwana pourquoi boko linga kozongisa mais papa
papa tangu moto omoni mususu akoki kozala azosenga mbongo bebino ozotrouver moto wana azosenga mbongo normal mais azosenga mbongo na monde mususu ya makambo. OK. Ozomona. Alors pour na $1500 ngina zongisela ngina boya te. Même pièce ya bilamba yaki nango 4 pièces ya super, ayaki na 2 ensemble ya veste mi balé, 2 chemises, 2 paires mi balé ya chaussures ya tata na bango. Soki ayaka bi mama zongisela nga biloko na koki ko boya te papa. Nga na bundai na bana nga lelo te. Nga moko na bengi bana nga na poto nga na komi na mboko na 90 na bundi bitumba na kati ya mboko soko tali batu mususu tozaki na bango na vérifier na IDPS bakoyebisa yo. Na bundi na bengi si bana na nga na za sa papier. Bana mi balé baye Clémentine ina 4 ans, Sakina ina 7 ans. Nga moko na bana nga na lemba kiti. Soki ayaka bi mama na lingi so okoboya. So mutu alobiki mama zongisila nga biloko nanga. Nga na zo sambela nzambe na kokai koboya te na kopesa pourquoi? To bundanela nini? Kongo tura liboso akendeki na defisa ki mbongo. Na zo ki mbongo na nga na pesi. Mama na zo zanga 1000 euros na yusenga bizwa ba kisokindi. Ndipo na kuzongisa $1500 na ngina zanga. Nini pesa? Motema pasi nakanisi to komi presque na suka émission na biso mais avant to sukisa to komekana nu ko tuna mama soki ke ba ko permettre biso ko kota et pas muta malade azali soki to ko autorisation ou pas donc to éviter. Parce que na minute yo lelo ou bien lobby parce que na minute ba otiko bimsi tio yo batia ke na kati parce que nzambo tozo bondela za souverain abisoko lukie kati na solo akomi monisa mokilo mobimba babeleli pona mwana wana mokilo mobimba babeleli pona Clémentine ba pasteur bazo bonda donc nzambe azo sala miracle mukona nzoto ya mwana même ba docteur bazo comprendre te mutu ayaki ebembe comment mutu lelo toza vendredi mutu alamuki mutu akomi kosala basini ya kamati bopesi ebike pe azokoma makambo ezali miracle nzambe parce que yayaki ebembe ba docteur bazokama likambo bazokama babito zone du matin pona nini pona mabondo eli ya bino nyonso bao nyonso batelemi kobela pona tina na mwana yango mwana ngazungi nazana mingi ya koloba te David justice ya ina nzambe akotelema parce que soki totai na mukanda na Bible amana linga bomisa Mardoché mais na dernière minute ibalukaki bao batanga ka Bible batanga bakomuna welo banwana ye likamuni na nzambe ba famille nanga balingaki bakende kosala mobulo epa tatani na bande na bande kone kolo apesi message na bande kone so abibolo basale loko moko te ngai moko naza na contrôle ya makambo nyonso tout moi nanga ya misato aza soda mini aza soda minduke telemaki na lobi ekoki kosala matebotika na lingite. Merci mingi maman. Oui maman, merci mingi vraiment na ndenge ofungoli motema koyamba biso na moment oyo ya pasi oyo en tout cas to pesio merci maman nzamba pambola yo to limite to toujours na ba peuple congolais que ndeko na biso Clémentine aza en vie pe akobima na hôpital mais aza ko landa kaka ba soin ndenge zalaka tango oyo nzoto kokoma mwa makasi to kozwa toujours rendez-vous encore to koya kokota pe kosola na ye akoyebisa biso pe to ko informer bino toujours. Restez toujours connectés sur www.bomokoyamboka.com site nabino oyo ya information. Mama, est-ce que le basuka? Le basuka na pisika ka merci. Na bonyo so bazo kolanda biso mokilo mobimba to yaki na mboka mopaya esengeli to simba na ndito simba ngowe esengeli to lakisa bolingo bozo lakisa bo fenge ndemo wana to simba makati na bomoko parce que toza bapaya to yaki mais soki biso moko tozolinga na te ndini nekolo msusu akolinga biso ndeni bato msusu bakolinga biso esengeli toza makati na bomoko parce que to yaki un jour tozonge pa na biso to simba makati na bomoko. Na pesi merci na mokili mobimba na pesi merci na ba pasteur ba frère bandeko nyusu bao ba ye ko ya kotala bao baza ko benga na ba telefone bao bazali donc na mona kutu ndenge ya koloba te bolingo ya nzambe na yebi ndenge ya koloba te liloba nange lobi nzambe na Abraham nzambe na Isaac na Yakobo akanisela mutu nyusu oyo ba soutenir ngakati na likambo oyo physique, moral, bato nyonso nzambe apambola po yatikala kana nyongo ya moto te apambola
pambola ba nyonso mokili mobimba ba kuna na Facebook na lobate ba donc nzambe na pesi merci na nzambe oyo esengeli pe biso nyonso tusimba nzambe wana mutu akosa mutu tie sa nzambe lelo bolingo mona mwana bino te bolingaki boyoka nde tozolo babute tato elingaki ezala mokolo nini tokoya kokunda Clémentine metala bolingo ya nzambe tosimba nzambe tolike epa na nzambe eloko nalobi merci na monde atie oyo bakolanda biso na kati merci na mutu nyonso oyo asoutenir nga na kati na likambo merci tokomi na suka ya émission na biso tomonani prochainement nzambe apambola bino apesa mama makasi apesa sœur na biso Fanny makasi epai oyo makile tangaki na ndaku na ye apesa bandeko nyonso makasi tokomi prochainement nzambe apambola biso. Ben voilà, nenge to ebisaki bino to uti déjà na kata hôpital to bimi siko libanda to za ko bongisa mapona ko zonga na ville na biso ya Anvers mais to boki na mopanzi kuna to moni papa na biso moko na kata voiture kuna fandi kuna zo tanga journal oyo ebimi awa na Liège zo sala polémique toujours na makambo ya sœur na biso Clémentine asimi journal na zo ko tanga yango alors to lingi to profiter mbala moko ko kene ko tuna ye question Anel Kabano d'or aza na mopanzi papa na ngai. Bonjour papa. Excusez biso to moni yo ozotanga journal oyo ya sœur na biso Clémentine oyo sali polémique muke katikati na ville oyo ya Liège. Na ebité oza informé na makambo oyo yebi yango bien. Ah, ezali gamwa passe ça moi passe pe mawa. Donc personnellement la rolo bagnazo tanga journal oyo bomoni. Pour la zone on a bon azanies nanga mais la benga petite sœur. Donc, en tout cas, il y a coïncidence, c'est pas madame. Donc, il y a famille dans cette Clémentine. Yo comme nous. Comment on a GG? Ah, donc coïncidence c'est Salami, frère Nabiso GG, Azali vraiment, famille vraiment, il y a sœur Nabiso Clémentine, tu peux profiter de tout naé, c'est seulement question mon papa, choc ni boyoka ki lo ki nouvelle pe o zana yango siko ko dinwe le radio. Nazala choc ya makasi parce que za sango moko ya mawa, toza ba mibali na mboko yo. Je pense que ce batie 10 mibali na mboko yo. 8 ba koloba si ba bengana ba onanda. Et na 8 wana nga naza quand même parmi ba 8 wana. Yo pe ba bengana. Balebele, kututa msuti siko naza ya kobengana. Ozomona. Mais oza pe na intention que ndenge moi sinon asali obongo un jour so bokutani obeta eto sale mo eloko mo pour la vengeance. Élément oyo sala que to kutana car même élément to chaka kana car etambola na batterie non. Ce batterie décharge bosani. Soit bo meme on a charge ba charger ngo, soit bokena ngo. Loki batterie. Bo sombi mususu boche. Faut bandela ka makamba ngo. O bandeli a pardon la bolingo za vrai jet. Ou bien peut-être silence. Siko papa douleur na yo na mibali oyo bazo sala likambo boy papa yo lobini. Bon ngala mo la bango ba tintin po nga ba bokisanga déjà mais na sala vie nanga mais voilà tout en espérant que un jour nzamba ko kisa mokano na e na rolanda mo si nanga te place azali na banda ko chuba e ba meli boko siko na lingaki e te kobeta na ngata msu na moi des paroles mais bon nega mo ki les ala dans la vie de couple il y a de haut et de bas. Moi si pas robeta yo pe abambi yo pe kopo mère na biso soki sikoyo bokutani na ex na yo wana na nzela moi douleur wana ozalaka nango ndenge abwakela yo bilamba ndenge asala yo douleur wana moninga nasambelaka nzambe oyo likolo le dieu vivant oyo avivaka oyo aza na mokili oyo asalaka biso topema oyo asalaka bolingo ezalaka mwasi na mobali oyo apesa biso bana oyo neti apesa Clémentine na mobali ne oyo ya tente balakisani biso journal yango bien yango oyo tala lati kutu ne mokolo mariage na ye baselanga mpo na cotisation mama na biso et baselanga pour la cotisation ya mbongo libala na yebisa kutu mwasi nanga etala omoni ba je bazalaka nango balandanga tina musala Anel Kabano d'or. Oui, n'a posé question parce que soit amoni ndeko mobali o asali ndeko na biso mwasi boye osani. Nani soko amoni? Yo soko moni na garçon oyo Tintin oyo lobi o Tintin oyo ninga asali ser na yo boye. Okuta na peut-être na gare ya Liège. Bon, ngai en tant qu'un homme intellectuel, je ne veux pas me faire justice. Je peux plutôt appréhender la personne tout en effectuant un coup de fil de secours au niveau de la police. Mais je ne peux pas me faire justice. Okay. Nul ne s'est fait justice. Okay. Bon, pour toi qui garçon qui message moko ya téléphone ezalaki na téléphone ya Fanny alobi ke Fanny na koluka yo na koluka bino on dirait na kanda à se venger toujours. On se venger la biso te poto za nzambe, tu vois. Moni na mokili on se juge hein. Ako luka biso metala yem ta luka biso baluki ba kangi. Tu vois, ako luka o ya ko tsapo ba boma bino tout. Mais biso ako boma biso te parce que toza invisible, toza bana toza na makila na Yesu.
Tu vois déjà ameki na moi na biso falaka kufa kufite. Pona bango nenga kena osimba bakisi na ye moi na sekui. Tu vois? Donc faut pas banga nzamba likolo pe na se. OK. Merci mingi to yoki intervention ya frère na biso ndenge alobi GG Anel Kabanodo. Situation passée hein? Eza vraiment passé. To komi na suka émission na biso douleur na motema. Mais choix égalité. Donc Nzambe abatela sœur na biso Clémentine. Oui, vraiment. Vraiment pour nanga eza déjà grâce moko on Nzamba sali parce que tant que muta koti comment lundi abimi le même lundi eza ngolu vraiment. Eza vraiment ngolu. Yango vraiment été ya bande kona biso ebele o bokomisa basi ba saki na bino a box vraiment été ya bino na likam o esalameli nde kona biso mwasi tamso kansaki parce que projet za kindenga achuba kembeli akima en Afrique voilà siko kande bakima kila misusu ya makila basimbarate makila misusu elandaka le fait que bo sali bongo voilà yango no monique tembe et si la ranonka qui se retrouver na prison vraiment yo moi mobalo vraiment place aux la prison na Nzambe vraiment até yo na bino bato bo marabasi bo beta rabasi vraiment été à bino ma classe quand de babaka que non musala bino mo besoin vraiment ben information à bien et ça coûte ko ba tricage to kolo bientôt yiba poto tsana site na biso non vraiment que non to se déplacer pour to so na maman to tino putain na ce que bino mo mona dans to zana kata to na ville aux anines tout ça to na ville à Liège donc on a hôpital donc écoute makamba ba jeté omoni tembe sili nango tembe sili ndet na film to kangi masolo 3w.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mi balete karamoko. One love.